Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kabulo TV yo, Lumière Kabulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour et ça la G. Bongo, toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup Tabiso Kuna na mbote mingi bande kwa réflexion eza ngai ndeko na bino lindanda ambassadeur na ye lisusu pona koyeba koyanola motuna ya ndeko na biso Lumière Kambulu, frère Lumière Kambulu atoni motuna moko ya malamu esengeli biso pe tokoka koloba quelque chose na yango ya solo motuna liboso pona kozala mpe rapide ntango ezala moke pona kozala rapide motuna liboso ezali ba version nini oto ba version boni eza ya Bible et puis version nini ya malamu esengeli na biso tosalela motuna liboso yango wana pona kozala un peu clair et moi mokuse pona temps na oyanola boye balangue eza ebele oyo koma Bible balangue ebele Bible ekomama na balangue ebele et langue na langue eza na ba version ebele portugais, lingala, français balangue ebele na ba version nango. Alors na langue oyo tangaka eza pe na ba version nango tellement toujours ba lingala moto atanga langue lingala watanga lingala aza na Bible ya lingala ayebaki ba version pe eza mwa mingi na lingala. Alors na Bible ya lingala eza na version mo babenga yango lingala makanza to bako benga yango bongo na yebite so babenga yango kaka bongo lingala makanza. Lingala makanza eza lingala moko ya makasi. Alors eza na version mosusu to benga yango lingala pete. A lingala pete ezo facilité bato mingi basosola ou ekomami. Alors ba verset za ebele frère na biso Lumière ba verset za ebele. Mais yo mo fo pona version nini yo moni za facile pona yo pour salelaka. Tokoki ko recommander yo ba version soki songolo to pakala te. Mais yo moko fo ye ba version nini o moni za facile pona yo pour nous comprendre. Pour Bible batanga pour to comprendre. Bible batanga yango tika pona tangi no po comprendre chape na misala mambotangi. C'est pourquoi faut pona langue ya liboso langue oyo yo comprendra bien. Ya mibale version ya malamu oyo moni o comprendre, c'est ça version esengel na yo salela. Ya pambola yo. Ya mibale motune ezali. Matthieu Marc balobi ke Yesu atiaki ye na ekulusu comme ça croix. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30, balobi ke babaka kiye oto ba diembika kiye na nzete. Yango tozonga mwa rapide na ba livre nyonso totanga o ndeko na biso frère Lumière total sa biso Matthieu na Marc. To baksi meme Luc na Jean. Ba livre wana bazo talisa Yesu ndenge bakangaki ye na ndenge akufaki na ndenge asekwaki.
bango bazotalisa yango ndenge wana bazokoexplika yango na badetail nini esalamaki ndenge nini esalamelaki ndenge nini bazwaki Yesu na Getsemani bamemi ye nzela balekisi ye na basambisi bamemi ye quelque part bakobimisa Barnabas na ye bolingi na baponi Barnabas bon bokanga Yesu tosala nini bobaka ye na ekulusu bazwi Yesu bakie kobaka ye na ekulusu bapesi croix azomema na nzela azokokweya bato bazolela Yesu azobenga croix wana mutu moko bo awuta quelque part aide ye bamemi ye ti na esika mo babenga yango Golgotha. Kuna na Golgotha bazwi basete babeti na maboko mpe na makolo batomboli croix atelemi na likolo kuna akufelaki kuna. Balivre wana ezokopesa explication malamu malembe nde esalamaki na nde Yesu akufaki na ndenge asekwaki. Amen. Mais siko na livre ya Actes des Apôtres chapitre 5 wana bazopesa explication akufa Yesu te. Kuna eza debe ezokosalama nakobakisa langage mosusu bazokoswana po Pierre awa bato bakangaki Pierre liboso bapekisaki Pierre koteya lisusu na kombo ya Yesu te. Tolingi toyoka yo susu te ozali kotémoigner Yesu asekwa wana tokokanga yo so toyoki yango. Mais jour wana baya kokuta Pierre azokotémoigner lisusu si Yeshua. Tant bakutani balobine me biso topekisaki yo na kombo oyo ozoyoka te mpona nini. Siko Pierre abandi koexplike na explication na yeso botangi yango nyonso avant bokoma na 30 bomona explication yango bokititi na se ya 30 bomona ke eza simplement explication eza histoire lisusu te. Na explication wana azali meme koyebisa bango ke bino nde mutu botiaki ye na nzete bino nde mutu bodiembikaki ye na nzete alobi nde ka bongo azo explike te ndenge nini place ebandaki na nde lisolo esalamaki akatika na mokusi ta eza moke tozo kosala deba moko tozo koswana awa tolingi to se défendre awa tika na lobaka biloko rapide na spesa so ba explication mingi te po croix euta nango na nzete eza nango ekomaka croix so bokati nzete malamu bokati ba nzete mibale moko changu tutra moko eza ekoti na sama bele mususu eyambi yango ekomi nango croix kala bakosala nango na ba nzete. Omoni croix na kala ezalaka na banzete ala ya bibende te nzete kaka. Alo tango alobi ke bino to botiaki na nzete te bino to bobakaki na nzete te bino to bodiembikaki na nzete alobi ne mabete pamba te explication nyonso eza na Matthieu na Marc ndenge ndeko lumière atikoloba. Donc eza exemple pour exemple moins rapide, deux personnes. Ngai nazalaki na ambassadeur na McDonald's. Tokota na McDonald's wana ambassadeur asengaki Big Mac meal, bapes Big Mac meal et yaka penza lipa wana basala lokola bachaba ba misuli na kati et puis na ba pomme de terre ba kalinga azwaki pena na jina ye apesipe kombo aji azwaki Fanta. Mais tango sikoyo wana expliquer aopesa détail nde makambo etambolaki. Mais na mukusi tango zosona to na Liban oui tozala na ambassadeur kuna azwaki Big Mac meal aussi na oto tozala na ambassadeur kuna azwaki Big Mac meal. Alobi sote tokena na McDonald's azwaki Big Mac meal na ba chips na Fanta. Abika tozala na ambassadeur kuna azoi Big Mac meal. Oyo mona kinde tokota ikuna ici na. La même chose salami awa. Awa ndeko na biso azoko talisa na ba Matthieu Marc bazo talisa histoire. Bazo sala débat na mutute. Bazo swana na mutute. Bazo ko akize pe mutute. Mais bazo ko expliquer seulement lisonde tambolaki. Aza na temps ya opesa explication.
Mais awa sikoyo ba disciple bazo kwa kize ba konzio ba ekokanga bango lisusu o bakanga ki bango deja o bapekisa ki bango kosala susu boye te kombo ya Yesu to ka susu te ba yokuta bango sikoyo azoko kwa kize bango me bino mutu botiaki Yesu oto bodiembikaki Yesu na nzete alibine mabete pamba te na ntango ya kala croix ekulusu baba kosala yango na nzete ya te lokola lelo ba ekulusa mike olati na kingo otamboli nango o batie na kingo wana eza nzete te eza plastique eza croix ya ebende kwa basorte ebele me na ntango ya kala na ntango ya Yesu croix ezalaka sorte moko nzete bakati nzete basangisi yango ekomi croix ekomi ekulusu omoni babengi yango libaya donc c'est normal so omoni natangaka rapidement mpo nakata na ngai wana natanga baversion balangue mibale langue ya liboso na ntango ezali anglais balobi acte chapitre 5 verset 30 balobi boye na verset 30 babi The Yahweh of our fathers raised Yeshua from the dead, whom you had killed by hanging him on the tree. By hanging him on the tree. Oyo bino, yeso bino bobomaki, oyo bodiembikaki ye, na nzete. Na livre ya portugais, na Bible ya portugais, balobi boye, totanga ki Bible ya anglais, siko totanga Bible ya portugais. Yeah. Bible portugais ba Bible. O Yahweh de nossos pais ressuscitou Yeshua, a quem vós mataste, suspendendo-o no madeiro. O que vocês mataram, aquele que vocês suspenderam no madeiro. Yesu obino bobomaki, obotiaki na nzete. Obotiaki na nzete. Obodiembikaki na nzete. Ozomona? Donc, eza nango mabete. Balobela nzete. C'est la croix. Explication te, akomisa mokuse, po bazo sala débat, bazo swana, bazo kwa kize bango, basala ki Yesu ndengwana. Yahweh abana opambola biso, moli mosante kamba biso to comprendre otolobi. Na kombo na Yesu, eza ngandi na bino lindanda. Ambassadeur, na pesi merci, na bandeko nyonso, batali nyonso, ya réflexion. Frana biso Lumière Kambulu, na bandeko nyonso, ya réflexion, mbote na bino. Merci, bye bye.